Soki moninga aboti sepela, basepela kaka na lipamboli surtout ya moto. Soki moninga aboti toye tobeteli ye maboko, toye tosepeli na biso ensemble elongo na ye. Elongo na ye penza parce que esalaka bien. Esalaka bien mingi makasi. Salut, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Et surtout, bienvenue sur notre chaîne Kisongi officielle. Na système moko ya bien. Wana penza chaîne na biso ya tongo makasi. Awa ezalaka nde ba news nyonso ba information nyonso kandenge boyebi. Ba information nyonso ezotambola sur les réseaux sociaux. Ezala ya ba Nigériens, ezala ya ba Camerounais, ezala ya ba Congolais. Donc ba information tout ezalaka nde awa. Place tolobaka keno masolo evandaka nango nde awa sur Kisongi officiel bandeko nanga. Soki eza mbala na yo liboso kokota na chaîne na biso, en tout cas no senga yo o s'abonner kandenge ezalaka, o s'abonner, o commenter, o sala pe partage ba vidéo na biso e kosunga pe biso e kosunga chaîne na biso e kende nango liboso na ndenge moko ya kitoko, ndenge moko ya bien penza makasi. Bandeko nanga lelo toye na sango moko ya kitoko, sango moko ya bien o tobenga ka bonne nouvelle na système moko ya bien. Na système moko ya bien bandeko na biso, musicienne na biso ebele ya batu déjà. Babando mituna ser osini kaiba abali, mais jusqu'à présent to mona kobota te, jusqu'à présent to mona libumu kovimba te, libumu kotonda te o tolobaka libumu kotonda. Mituna ezalaki ebele, comme toyebi déjà biso le bantu ezalaka soki mwasi akoti na ndako libala déjà ebele ya bato tolinga déjà tomona libumu etonda, tolinga tomona moto azobwaka kasoi, mais soki babiloko wana tomona te mituna ezalaka ebele ya bato bamitunaka sikoyo ekomi nini problème nini, moto aza na problème to ndenge nini to mobali. Bien que toyebi ke eza na ba couple mosusu to babalanaka, au moins na ba couple mosusu balobi to vanda na biso soki 2 ans to bota nanu te, to savourer surtout bolingo na biso, to savourer penza bolingo na biso, to lingana nanu kandenge ezalaka, to étudianaka ba comportement parce que mingi to bolanaka ebele ya batu na kifiançai wana balakisaka penza comportement na bango te. Balakisaka penza te, ebele ya batu babombaka. Surtout ceux qui ont bizaleli mabe omona mutu mosusu a préféré abomba. Pourquoi? Parce que ceux qui abimisi bizaleli na ye mabe wana epai ya mobali to mwasi na ye, mosusu mobali akoki koboya ye, mosusu mwasi akoki koboya ye. Alors raison pour laquelle ebele ya batu lelo, surtout na génération ya lelo, na siècle 21e siècle ya lelo, la plupart des gens ceux qui babalani bazalaka toujours na posa ya kovanda mwa muke ba étudiant na kaka ndenge ezalaka. Alors naka ya sœur na biso resini kaiba toyebi te, mais o toyebi après accouchement na ye toye komona déjà message ya témoignage ke témoignage eza ebele toyebi te parce que elo mosusu foto yeba batu mosusu bakotaka na ndako ya libala za na posa kobota, mais bitumbe telemeli ye pas possible. Ba mosusu omoni ka azwi zemi longwe, ba mosusu azwi zemi neti ndeko moko na yebi ye akotaki na ndako ya libala asali 5 ans. Na 5 ans wana nyonso 5 zemi elongwaki sans raison. Imaginez moi si babalaki ye mobimba, moi si otolobaka vierge, mais 5 ans 5 zemi ezolongwa kaka sans raison bandeko nanga. Et après ndi aye ko découvrir que non ezalaki nde bitumba. Tango aye ko telema na ba prière, lelo to oloba bandeko nanga 12 ans de mariage akomi na 5 ans bana. Donc mosusu pe ezalaka bitumba famille. Ezalaka bitumba famille parce que déjà toyebi ke kobala. Je m'excuse, ezana ba famille mosusu ba sepela na kobala mutu mais na ba famille mosusu au moins na ka ba papa leki ba mama kulutu baza contre libala.
baza contre libala baza ki songi ya makasi alingi obala te. Mais soki peut-être par la prière au briser lien wana au bali na yo yango tomonaka mosusu muto koti na ndako libala mobala bando sala mobala zaki na musala kitoko musala wana ekufi musala ekufi mosusu musala ezame kobota ekomi problème pona muto a concevoir mwana ekomi problème il faut amataka bangomba akitaka il faut akotaka ba jeune na ba jeune. Donc mutu na mutu zaka na mwa parcours na ye ebele ya bato bando tuna pona sœur osini mais ye moko ayebaki nini esalaki ke aumelaki pona kobota. Mais lelo esengwa kitoko ezaki sœur osini Kayiba aboti mwana mwasi bandeko na nga esengo to esengo te eza esengo. Lelo mama Rosini Kayiba ebele ya bato deja tobenga kayika mama Rosini to bando benga ye mama Rosini depuis tango balaki kandenge to yebi par respect to benga ka mutu soki deja bali akomi mama akomi papa. Mais ezala epesaka penza valeur ya makasi soki mutu abali pe aboti ki mama wana nde emataka na niveau moko pas possible mafuta wana ki mama nde emataka. Donc na minute oyo soki tongi to benga bien sœur Rosini Kayiba to benga esikoyo mama Rosini Kayiba parce que akomi mama. Wana to pesi ba félicitations na couple na bango wana to moni mobali na ye to pesi ba félicitations lelo papa kandenge zalaka wana to moni pe sœur Rosini Kayiba mama Rosini Kayiba ba félicitations surtout na ye. En tout cas aza moi sumoko forte hein, comme je peux le dire moi simoko ata soki biloko ezo marché na vie na yete alakisaka ngo na miso te me akotaka mingi na badoration yango na encourageaka batu soki olandaka badoration ya sœur Rosini te kotaka na page na ye ya Facebook bandeko nanga kuna nde ezalaka ba onction ba adoration moko ya mafuta pas possible kuna penza nde masolo ya adoration evandaka. Donc oki kokota kuna bandeko nanga okendo yoka ba dimension, ba degré, ya ba adoration surtout ya la servante de Dieu na ndenge moko ya bien. Babota kaka yango na pesi ba mapamboli na batu o nyonso bazoluka bana soki ozoluka mwana ozoluka mapasa ozoluka ba triplé en tout cas na pesi yo ba mapamboli tango ozolanda nga yo komana yo kaka amen na système moko ya bien bandeko nanga ba mapamboli bana ba misala elandaka bino na ndenge ya bien yango na lobaka chaque jour la patience paye toujours. Soki omoni ke biloko ezo simba te toi persévère surtout dans la prière, ne baisse pas tes bras, continue kaka, tu verras que un jour un Nzambe azalaka na tana ye oyo ye moko ayaka pona ko consoler mutu. Bandeko nanga tokomi na biso na suka penza ma partage na biso sango ya bien pona ko bota ya la servante de Dieu sœur Rosini Kayiba. Bye bye et à la prochaine.